Bonjour chers internautes, fidèles internautes, comme vous êtes toujours souvent branchés sur www.congofrance.com avec Sarah Ramazani La Chanel, avec le grand boss, comme je l'appelle souvent, Monsieur José Lipumba, notre manager Nabiso Pembe, Junior Boukson Boukassa. Mes condoléances à notre manager Junior Boukson Boukassa, où tu coopères de grand-mère Naé. Donc nos sincères condoléances de toute l'équipe de Congo France. Grosse moulu va souhaiter mes condoléances. Raphaël Walukonka, Pacho RFI, le chef coutumier, Mouna artiste. Donc mes condoléances, il y a Ebele, un grand manager Nabisu Mutaoucho, père de grand mère Naé, paix à son âme. Alors Sarah Mazani kaka ndenga mesana kako sepeli sabino, kaka ndenge a mesana koloba bino peka la vérité. Donc je reçois pour vous encore aujourd'hui le prophète Ngefa. Naebi ke bo sepela ramin koyo kai. Tonitolo bela minga actualité makambo yele kana RDC ya mikolo yo. Donc on a sepela prophète Ngefa pour tout ça la analyse ya bien, hein, à tout ça l'analyse ya kitoko, to lo bara vraiment vérité. Bonjour prophète Ngefa. Bonjour maman Sarah Ramazani. Nzambe apambola yo. Nakoya lisusu na mbala mususu pona tolobela makambo mboka. Mais bama biso ba congolais. So troyi makambo ya Congo te. Non. O Israël hein. Israël ya kuna na mboka ba mindele kuna. Biso ne Congo. Tout est quand même passé à Israël. Nous ne refusons pas. Israël c'est horloge prophétique du monde. Mais tout le bleu biso revivre nango. Lelo mboko ya biso na mbutu. Hein? Alors, au lieu de l'Israël, tu as mboka na biso po bayi mboka. O bazali bana mboka. Pas biso na kati ya mboka. To yi ba vérité na makamonyoso. To lo belango. Et puis bana mboka babo sanate eza na poto. Même eza na awa ba vrai diaspora na ba kolabo. Bango tu baka bana mboka. Na lobi boy ba vrai diaspora bazali na ba kolabo. Bazali tu bango tu ba balinga wa diaspora. Ba vrai opposant bazali ba opposant kolabo bazali. Ba benga bango tout nini opposant. La majorité pendant zali na majorité collabo bazali. Alors ngai le sentinelle parce que bana poto batianga sentinelle. Bana mboka batianga sentinelle. Et kola Ézéchiel 33 verset d'habit sentinelle tellement. Talalikam ganga loba de la part du Seigneur. Soki olobite mbebe kwena de kata kambona ngai nzamena kutuna yo. Ngai en tant que sentinelle à Congo. Hein? Ndeko muso benga mwana lokolo pango. Oui. Mais ngai sentinelle. Moi mwana lokolo pango bazali riche. So il peut net mboko ko États-Unis mwana lokolo pango. Hein, mwana trône. Hein, milliardaire. Mais nga na mobola. Hein, na zali sentinelle on azo kengela mboka. Nazo kengela mutu na mutu na ndako na ye pona koloba sidi l'internel. Hein? Alors na sens wana il faut na loba vérité aux pas nzambe. Na sepeli mingi mama Sara ko koma na bino tika ete nzambe na lola. Na bolingo ya sumasia et c'est la carte na bino musala bino kende liboso pelo bako na nzambe c'est la carte na bino. Merci beaucoup prophète Ngefa. Alors prophète Ngefa to banan par rapport à un discours, il y a chef de l'État. Nabi Kolanda il discours on a très bien. Qu'est-ce que vous avez retenu par rapport à discours wana? Bon, on a retenu vraiment c'est un bon discours. Mais discours à chef de l'État ils ont un discours politique. Hein? Un bon discours. À l'État, il y a 15 années de pouvoir. À l'Obéli, Premier ministre partant, sortant. Nous avons nommé Mikoloyo. À l'Obéli, l'insécurité, la sécurité, la sali, après ce qui mène en boca. À l'Obéli, moi, ma cambo ebele na kati. Mais pour n'angai, n'analyse qui yango. Mais, loko, sali, moi, mouke, neti, a kaboli, loko, opposant. Ba collabore na ye alobeli bango malamu mais bopoza côté va vie Tshisekedi alobeli bango ba mboka en otage non et ça discours pour avoir ni bateau on peut ça tel discours ne sika wana te photo banga nzambe toloba vérité mais na discours alobi discours moko malamu koleka mais ngala okama discours te ba politique toujours na un bon discours oui bi maman Ramazani ndengo zalia ponga na tio litoi on dit manga atala ba mbongo na ngai fana maloba malamu. On a pas mal Ramazani. Ah, tu vois quoi, Mundele, Mochiola. Ah, maman, n'est pas mon allélo, ma bé. Ah, maman, c'est quand je pense qu'il y a déjà amour et coticat non. Sarah Nini, allons voir. Pembe le Gwandundu. Alors, papa, Mamdumba Pamba. Même bon, on a, on dit Mangol Soute. Ou bien, papa, fini, n'a qu'on dit, moi, rapproché Nangai, et ça. Même, n'a pas ça ou rien. Mais Maloba Nangai et les Kimbong.
okoya permettre bengo saro za bia mutu père nanga na yo yaka to kutana okoya ndenge Kabila sali Kabila bi bon discours politicien mais côté mosusu a touché pour opposer bani ko réagir ezali pena malamu te ba conseiller mbala simaso ba pesa mo kodelo ko ba bise a ko toucher te alors elle est bien même butu ba ça discours a bien enseigne Kimbuta oya bano ça pesa ba discours a bien na oyo ba to parti politique a peu parce que discours bien est-ce que discours a lobby est-ce qu'il y a ko salela yango est-ce que a lobby ko salela yango moi je croyais Kabila ko lobabo bana kini bana mboka bana Congo discours nanga a fait mandat yango na mona ko ba divergence ezali que opposition au pouvoir a lobby nini pona nga na souki na 19 na kotia lisusu te malgré cour constitutionnel il faut tous aller ba vrai démocrate ba président lokola ya Bénin ba président lokola la Guinée ba pesi exemple ba pesi exemple alors bien kotia te bo continuer katena yango pourquoi to ko exemple ba président wana te moi je crois c'est ça mais la transition to luka mutu mongo to posa a même avec deux ezebelete Kabila alinga gaza non plaire moko na mboko yo mbatikali historique mbatikali historique et puis c'est 5 eleki et simbité tango chamba sima ba ko voter moi je croyais ça mais sali yango te ezaka bato balingi pouvoir o bakangami katina yango na yango après Kabila ya 15 ans non Kabila n'a pas fait 15 ans Kabila c'est 15 ans de pouvoir, plus 3 ans, il n'y a pas ça fait combien 18 ans de pouvoir. Il y a une élection comme ça, mais 18, 2018. Na professeur qui est 18 ans de pouvoir. Alors, na 18 ans de pouvoir, ça a 15 ans à lobby. À lobby sécurité, 80%. Non, na ben ni bato bazo famille kolonso. Na bouté mo mikolonso. Aïda finanou mikolonso. Kaka soki bato banga sa kaka marche opposition. Ba char de combat bimi, c'est que je dis nzambe azo boya. Makila ya congolais zo tanga na eloko ya bango moko propre. Na ba congolais bazo na pouvoir bazo ba traite, ils seront jugés. Ce n'est pas par ce pays, mais ils seront jugés par Dieu tout puissant créateur du ciel et de la terre. Pour bato bazo kufa, ou bazo kata bango la fede na nokuna. Mais minduki ba primaka bato. Ba général o makasi ba tia bango na kisasa. Ba colonie Makasia, pourquoi pas aller faire la guerre pour bouter Batouan dehors? Est-ce que Mboko go à Rwanda, Burundi, Ouganda, et donc 3 provinces na biso basangisi yango. Biso Kinshasa a 18 millions d'habitants. Bango ba kuma bango 3 pays comme 10 millions d'habitants. Est-ce que force armée à biso? Est-ce que armée rwandais wana na bo ekoka biso? Non, ezali trahison. Congo ezali trahi musiki par le président loba Congo ezali na trahi to ezali trahi musika na occidentaux na bamboka ba mais tous à la uni tous à la uni poto bunda ya lobi yango te pour la sécurité 85% non na kitisa bato bazo kufa mikolo yonso bande criminel bazo bomba bato mikolo yonso yango le général Kanyama a eu décision batamoto basuka à partir de 18h ba changer peu bazo ba sala ba gros ba crime ya makasi ba changer peu pesi ba suka 18h30 pour bazo enlever ba bazo bomba ba bazo botola ba te maman terroriste et salemi discours à président cité terrorisme et salemi na États-Unis et salemi na France pays à démocratie maintenant que Hollande a l'obité que ba taxer ce qu'elle a dit 15 heures non que Hollande a battu sur ba barrete non ko pekisa bata moto ezalo ko bomi bango ba crime komata pourquoi ce sont les petits baluba na ba kinois emploi exaté ba yiko créer bango moko emploi po bang mamsu bakata bango bafuti ya bana classe bandako ba ya utak chika bandeko papate yo bomi bango 18h ya pointe est-ce que botongi to bobomi mboka oyo mibeko eleka na mukili o ezanga contrôle te ezanga Congo démocratique rôle à gouverner ni il fallait pas renforcer des sécurité renforcer sécurité parce que bozo bomba emploi bana wana okoya masu na victoire papa tika moto te na ndako 29 moto azio ti na 20 na ndako ko si abikisio lelo mboko ya ba criminel ba ibozo na mbongo okotela kati na ngwapi ba renforcer ka sécurité non ba pekisa bato d'emploi te tozana na to ya chômage ko leka monde mombeza Congo bozo bomali susu musala alors telle décision ezali malamu te na mboka o démocratie ezali oyo mokonde ezali président ko loba a faveur bango trône ba votaki parce que Obama na gouvernement le kaki balobaki bakanga ba minière na bango bisine ba minière o esala ka bango
tango ya lobi ngai na kozwa pa obokozonga musala na bango nde peuple vote kati na bango tala eloko akosala yango akoboma kati na bango ya mibale tosisi wana ya Beni président république alobi bilan na ye bon bilan président à 15 ans 18 ans ezali positif mais positif bekole eza te banzela biso nzela ona Kinshasa nzela eza te inondation esala mikolo nyonso na baprovince ne parlons même pas na mbanda kata mwinda moko eza te balabala eza te province ya kala équateur ezali c'est plat et yoko bilan positif en quoi social ezali te nazoloba vérité en tant que mutu na nzambe parce que moko eza ya biso eza pasi ya biso mboka moko na mokili oyo eza na 35 sortes ya minéraux eza te c'est Congo eza yango le pays le plus riche du monde et le pays aussi le plus pauvre du monde le pays aussi le plus corrompu du monde le pays aussi mibeko eleki mibeko oso mokili momba kaka Congo démocratique ezala kati na yango te alors lui il a travaillé oye tikali akoki kotika baninga mosusu bakende kati na yango mais bilan na ye dans 15 ans na politique na ye mpo na nga atongi asali baconstitution quelque part mais eresir mpenza te alors oyo asali ekona moto mosusu akoki kota nsima akokisa yango mpo ete batombola mboka ekenema mpo na constitution ya construire banzela asali kopi na bachinois na bango nzela nyonso ekufi akwesi na échec alors eloko ya 18 ans bokoki yango te dans 2 ans nde bokosalela yango je ne crois pas maman alors troisième discours ya président na respecter constitution oui donc ça m'a respect la constitution c'est bon na bi ba discours politicien est-ce que akosalela yango mais soko lobi tokolandela constitution lobi na 19 décembre mandat na esili il faut déposer contre la bakata d'élection les 19 disons comme lobby awa ku continuer à proclamer ni okotika la tête 2 ans na pour ça élection kat nango mais déjà pour violer constitution donc pour violer la constitution hein ce que dans l'anda qui Hollande lobby respect de la constitution mundala respectera mikando to komikati nango et na kada discours na ba violer déjà constitution oye ba après le 19 décembre constitution samboka na baso ebi bangote et pourquoi nazo kam et loko il y a 400 personnes 350 personnes et doit décision en mboka on 85 millions d'habitants rôle à parlement nin rôle à sénat nin hein sénat parlement quoi nga comme ça ba sénateur boza étiquette ba parlementaire boza étiquette hein parce que accord et les kamibé ko ya mboka hein accord politique et les kamibé ko mboka non plus mbongo pe ezalaki na 50 mbongo ezalaki Gio basalaki avec ancien premier ministre ou asali 4 ans ça ko bomba mbongo Kabila a gouverné mboka ye moko te gestionné mboka za premier ministre un premier ministre corrompu et puis je regrette déjà ba violer constitution ba zui constitution ba tie la constitution est-ce que na 2 ans wana likamoso ko matin et puis c'est que nous craignons à lobby tu respecter la constitution mais tu toucher la constitution et là on a un secret dans la constitution et là on a un secret maman pardon yokanga français to yokaka et anglais te oui bien anglais go you speak English yes how are you I want come en anglais mais français to yokaka to lobaka to analyser kayango on doit respecter la constitution on doit respecter les lois de la République mais on va modifier et là on est modifier nous risquons de modifier la constitution et 3e mandat monsieur hein parce que on n'a pas les opposants tous sont des corrompus 3e mandat que goya et il y a quoi briguer le sous hein le quoi lobby na consulateur abina je reste sénateur en vie Diana Bisabine lokomoko sénateur en vie et pourquoi ça ma président Sénat tant que président Sénat consul en Mboko lobby au cas il y a congé présidentiel, il y a président de la République ou bien décès ou bien mort ou bien accident, c'est le président de la République, Sénat comme un président intérimaire à cause pas comme président. Soit il y a comme sénateur en vie à côté de candidature pour voter le coup la président Sénat, même à côté de Adjoint Zalina. 2 ans, 3 ans côté, allez il commence ça mais Congo coup d'état qui va remplacer encore? C'est lui le sénateur en vie à continuer en gros. Hein? Attention avec les tests. Nous disons biloko ezali vrai oh tozo lo bakati na yango. Nous ne refusons personne qu'on va partir à tout le monde mais tozo mona ba dégâts na yango. Hein sénateur en vie. Bon pourquoi pas prononcer que nga na kotia te. Na kotia te mais to respecter la constitution. Alors respecter la constitution au sala manabo
mibale sima au déposé. Mais après le 19, tu respectes la constitution, tu respectes. Réponse d'Angaï, tu respectes la constitution. Le pays Congo, tu as depuis l'étape belge, tu étape Mobutu, tu respectes Makambo et tu l'obélaka yango te. C'est pour ça que tu as léger au niveau national et international. Toké pour la matata pou. Merci beaucoup, prophète Ngefa. En tout cas, j'espère que vous savez la réponse par rapport au discours à président de la République. Si par rapport à des missions, il y a Premier ministre, bon, l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. Bon, l'ancien ministre Matata Ponyo démission na yenanga na sepeli. Na dû ba cravate union sur rouge na tumbi au nom de Jésus. Est-ce que on a prophète? Oyebi masanga o satan melaka na 20 za makila bato. C'est rouge. Est-ce que oyebi makila eza inde vie ya moto? Est-ce que moni mutu azola ta cravate a changer kate? Mbula na mbula azana ba loge na ba meko bilan na bilan na yeza négatif parce que Matata payait l'argent na étranger na ba nyongo ya mboka. Il prenait le pays comme héritage ya père na ye. Il construisait ce qu'il voulait, il faisait ce qu'il voulait, il nommait ce qu'il voulait. Il nommait ce qu'il voulait, président Bané Koye Baté, donc ça président Fungola Miss. Monton tu es traître. Hein? Bilan négatif? Hein? Négatif pourquoi? Akiti Minerva étudiant? Rien. Bilan négatif pour l'année. Est-ce que quoi les aides gratuitement de la commune de constitution? Zéro. Bilan d'année. Alors il va y avoir une bancarisation. Nous ne refusons pas. La banque, salaire à Motasou a fonctionné combien? $60, 70 000. Pays où il faut un bateau, moins il y a $1 par jour dans le Congo. Bilan matatani atongi lokoni atongi banzela tu ekufi alors bilan matatani rétrocession o kimbuta kufeli 40% ezonga ba gouverner azomelango bio o abenga bindo pendo ya bindo ya mabeki yo azonga si ba gouverner ba gouverner bazo souffrir et azonga si bango rien sikoyo bilan na zanini sanction bilan matatani ko zo ba mbongo ya l'état ko pesa na ba konzio ba tiaki ye ba comme ba millionnaire. Bilan de Zalinine, va profiter de l'université. A foutu combien? $3,000. Oh, bah, y'a $1,000 par mois. Bilan de Zaline négatif. Motako Sayote. Ce que tu as dit, oui, bien sûr, mon petit Nangaï, je salue de loin à la Suisse, Papi Wemba, Papi Ngefa. Papi Wemba. Mère, tu as dit, Tabiso, tu as dit, c'est vrai qu'on a ajouté et l'équipe a pote la bini a pas autour de la publicité wana yo lia c'est vrai qui na kanisi c'est vrai que ça ratile to lia c'est vrai que ti yango ta bandi ko lia nga pene sininga lia ngo nzambe apambola yo ya pamba de guwana na ba biloko la bango ya pamba binyo ezoko saka bato alors soki mama pesi au c'est vrai au kame c'est vrai que tina maibo soko lesi mwana yo zoli ebele po yango ezaki na elengi mwana zolela soki po bale ozopesa mai mwana tondi mai na libumu c'est vrai que ça je me sens ça ba venture wana boy mère kuse mwana lelaka ni amona bina na zoli ya serena qui grave mère ya betanga grave mboka il faut des sanctions que ça soit président de la République à quoi ina mbeba Cour suprême de la justice, oh, bah, bien, cour, oh, abisso, CPI. CPI, non, oh, abisso, oh, tu as dit, cabinet Moussala, Cour constitutionnelle, et elle soit même, comme ça, président de la République, Montazaï, dessus de la loi, Isate. Premier ministre Obimi, bah, mon yo, au commune, 320 dako, l'étranger, il faut s'ambisa, yo, bon, on a zouap, premier gouverneur, yo, comme milliardaire, n'ambon, il faut s'ambisa, yo, paye sans sanction, rien, matata poyo. Tango ya bimaki campus etamboli istai ningani mboke si bourse ya étudiant akati bilan budget na mona na mboka angola zaki na 60 milliards ezo mat oya ye kitaka kokita mbongo kende kana ngwa ekende ke wapi alors moto ya tel ndenge wana bino ba bilan na ye azaki fort non to banga nzambe to banga ba individu ce sont les gens qui sont enrichis de eux-mêmes et leur famille bilan est négatif il n'a rien fait au Congo. Au contraire, il a bouffé l'avion de Congo. Va contrôler ma mbongo mindele. Pas ça bombe mbongo na banque ya pom. Mbongo na webisa bango ekozonga. Tango président ko ya Elia solo.
pour l'élection ça maintenant na Congo te depuis Mobutu ti Kabila les fils yo élection sur les salamité ezaka ba tricage na ba tricage mokolo moto akobima Donald Trump akobima na Congo akozongisa mibeko na contrôle ya bambongo mama nanga toko kamo et puis ba poste ka premier ministre président de la République faut riche tala Donald Trump salaire à président des États-Unis tu vas 400 000 $, 400 000 $ par mois il y a lobby na kozwa mbongo wanati je donne ça aux Américains mais c'est le message mais le président africain soit ba kabaraka na pouvoir parce que ba continue na pauvreté hein moi ça là na litoko ngamusa muke so continue banda ko minda pembe boy azona kita minene amona kwa komina paradis parce pourquoi aibi passe na mutuka Donald Trump ndako ya vanda geleki Maison Blanche ndako na ye o ya vandaka eleki Maison Blanche na kitoko hein a convier Maison Blanche na nini apparemment yo sepela ki na cause Donald Trump na sepela ki na Donald Trump parce que eza nzambe motateye et mais Donald Trump moko pe ko bima a wana Congo wa ko tongsa Congo na nzela malgré kandenge azoloba que ako refoulé bato bana mikanda te ba est-ce que ça mabe ah on se va refouler bato baza Congo combien bato bakota mikanda te mundela uta Chine mo le ngwa mpuku bokele mai le kwa nyama bokele mai mukanda te ba libanais mukanda te bato tu mukanda mboka ya potobot azali na droit ya kosala eloko wana deux na ministère Obama alors il va homosexuel égalité de tous Hollande a prouvé que moi, ça va la moi, c'est pas l'église. Mais Donald Trump, en tant que chrétien, il n'y a pas de question. On m'a dit que Moïse, on va ressusciter. Et les membres, on attend de la fait. Donc, ça va tout dans là. Et les politiciens, et les chrétiens. Bino va tomber, ça va faire la base. Il y a mi bail. Bino va politicien. Bino va base. Bobet va faire la mamie. Hein? Nako sise yango. Et comme il a faim, parce que nous avons bimisi Moïse Mouzou, à jouer la politique Mouzou. T'as la Donald Trump, ma chère, à côté de pouvoir te. C'est la côte à Bomona. T'as la mokine au changer. À quoi y a na baïdé malamu pour défendre le christianisme, parce qu'il est chrétien. Et maintenant, tampon, à Sambera na borne. Azali mondimikuna. Kende ko mona nenga tongi borne banda ko tongi. De matata poy. Asala kana na bonne tala ba don o ya pesi na kati église ya bonne mais deux ndokipe akoza na kati église ba don mais ba don on est diabolique hein ozomona alors président c'est bien président alors il pour na fanatisme au lobby de pesa ngabotu na lobby pona changement matata po yona opposant à côté non par rapport au premier ministre Ebimaki Lobi Sami Bali Banga na évité ba Congolais bacha espoir en tant que yo prophète on a yo ceux qui a ndenga yebo akoya pena baida mala badi banga yo ka to banga nzambe c'est Dieu qui sont les cœurs des rois et les cœurs des chefs badi banga 1 président la bible ta sala ngona akota mon opposition da comme président wana to boité pourquoi doit opposer quoi mo qui a premier ministre Azoki me Tshisekedi le père nga nommé premier ministre pona. Azoki motoloko la Fayulu a été premier ministre te pona ni. Azoki l'homme ya casquette wana mandé Frank Djongo a été premier ministre. Tu caméra te. Oh, c'est très ma caméra maman. Ah, pardon, tu connais comment caméra. Oh, pas tout le monde peut comme la bango. Est-ce que caméra qui a sala qui toza premier ministre. Nzamba confondre bango. A check de pona ni. Akamati Badi Banga, Christian Badi Banga tiewa. Mais Christian Badi Banga moto a désobéi na maloba ya père na ye ya parti politique. Azaba benga bango ni rebelle. Il s'est rebellé. Tu sais qu'il y a eu Christian Badi Banga. Au comme député dans le cadre de l'IDPS. Mais moi, ton engagement, mon IDPS a siégé, il a refusé. Il y a quand on a parlement dans Combo Yanan. La IDPS à César Kunate. Badi Banga n'est pas un opposant. Badi Banga, il est égaux comme Kamere, comme Rouberois. Azares Rouberois, comme Badi Banga. Badi Banga, il n'est pas un opposant, c'est un monteur de majorité. Il était travaillé depuis longtemps, quand on a eu un parlement, dans le combat de peste, ok, il peut débattre contre la carte de Bakamati Paul, Balongoli, Badi Saint-Pierre, Bazongi Siwana, Basali et l'autre côté. Badi Banga, à Rolandaka, Likambo, il y a Matata pour présenter cette mission Mibad. Va mobiliser la réélection, et puis social. Social et Congo, et comme on a 2 ans, Matata pour, à Tikimbon, on a banque combien? Pas
abongisa sangi badi banga na tushiti akosala nini na 2 ans oyo etikali yango mpe bamoya ekendeka kati nango badi banga peuple congolais badi banga azali opposant te c'est un membre ya majorité présidentielle depuis longtemps tant azali na parlement alors tant na kombo ya IDPS ye moko na rassemblement bayebi ye te bayebi ye lisusu te aza mutu na bango te lokola basalaka MSR oyo deux partis MNC libéral mboka mobimba na mona na ministère de la justice tika mboka oyo toke na élection de président ben institution ya solo evanda mpo mboka moko parti politique mibale ministre de justice ezalaka te baza ko se camoufler MSR mususu ezalaka te bazali koembrouiller bato peuple congolais. C'est pour ça que Kabila leki bango tuna mayele. Au moins le président Kabila après avoir travaillé 18 ans la présidence, 15 ans la présidence, 3 ans, il y a papa né comme ministre azali général force terrestre ayebi mingi akomi na maturité politique ebele koleka ba politicien nyonso ayebi politique Joseph Kabila yango moni rôle salaki abimisi directement badi bangawana oyo comme premier ministre trace matata atikali président comme landaka direction matata mamsu 2018 wana on rappelle na suka mbongo ezali sute parce que ils sont toujours intelligents ya compris bana Congo mboka ya biso moko tokozwa mboka na biso en otage ngala zo kama ba parlement par exemple moi en 2 ans à ça au moni quand même à ça et le côté maman ndimela ngai dans le gouvernement national ministre de la finance a cause de la majorité ministre a budget de la majorité mais premier ministre est incapable de travailler bimisa mbongo bango bako bloquer yango bakolanda badi bangate bakolanda présidence de la république mota nommé bango atie bango wana ministre affaires étrangères et cause de la moto ya majorité ministre de la justice moto ya majorité bako ba poste clé zo ba syndicat yango badi bangazali premier ministre étiquette magazali collabo magazali moto ya majorité parce que moto de PST mais rozala étiquette bakotia bato na bango ministre ya intérieur akoza moto na bango ministre de défense na so bakotia masu Rubero Rubero amema mboko oyo comme sécurité ya mboka mobimba Rwandais ozomona ndeko kende kati yango akozala incapable 18 ans basali socialité bakosa société na 2 ans et baluka mbongo élection akoza ticket eloko moko ekoshenga zo bisayo en tant que prophète de Dieu mboko ya Congo solution eza na ba politicien te ni na président ni na premier ministre ni na gouvernement ni na ba député ni na peuple solution ya Congo eza na maboko ya Nzambe na population Nzambe akata makambu naye en tout cas touche muke kandenga lobara Nzambe kaka yemo wa kitara loboko po makambu kenika bien alors absence ya gouverneur André Kimbuta pona mais absence ya gouverneur Kimbuta habita so akimi tonga la landi yawa yake ba soin te mama to ebite na landi na betando moki yawa ba banque nyo se kwei a defa mbongo te kaka na Afrika soki na biake kangama ba banque to kangama gouverneur ou yazo defa 50 millions de dollars na ba banque akwesa ba banque ba travail ba longwa mboko yo mbongo neze pona kunda bat bakufa le 19 mboko yo Congo oyemba mboko yo Congo nana mbango motanga mama ndefu pembo nani oyo komone nani misi yango nani oyo un gouverneur par leki alors bimbongo ngona zoki pona kundaki bato les 19 oyo bakufaki 50 millions de dollars au défi et puis ba banque il est même incapable de sortir 2 millions de dollars et le gouverneur a ça en place nous allons où et ba députés provinciaux ils sont là Rona bango ni ba interpréter gouverneur était son ezali ya gouvernement provincial bana so au moins hôtel ville si malangwana tala mabulu njengeli bato ba député provincial wana baza au moins même député provincial il faut population ba voter bango il faut population voter bango ba ndima bato ba souci ya peuple baza wana ba député maman gouverneur national ba député de 7 000 dollars
bango bazwaka 12 000 corruption moto afito 12 000 $ par mois okolongola mais gouverneur il est là il fait ce qu'il veut azokende bapoto kosuma moto moko abenga na Belgique alobi papa nazosala usine ya André Kimbuta asombi usine ya bachemise le plus luxe du monde o chemise moko 80-100 $. Azali actionnaire wana na kati tala mbongo apesi kati nango il prend l'argent du Congo bakoprofesi libanda et corruption anti-fraude des alliés eloko moko te ekoloba eloko moko te est-ce que mboka yango basalaka bakimbuta un gouverneur en vie gouverneur balongwaka te en vie kaka bakimbuta mais bakosaka Joseph Kabila bazokosa yo ce sont les loups féroces ravisseurs ce sont les loups qui étaient autour de Mobutu qui ont fait mal à Mobutu les là Mobutu a confié à 12 personnes un grand roi hein? Ils sont capables de le faire aussi à toi hein? Nassé bazokota hein? Ils sont là maintenant la tourni gouverneur ça là folie de grandeur na mboka. Il ne sait pas, loi, mais président de la République à Zawan, sans sanction, sans quoi. Maintenant, il y a le gouverneur équateur de Baïndé. Baïndé faisait sur la folie. Gouverneur professionnel est incapable, c'est le chef de l'État a sali arrêté ministériel et révoqué. Pourquoi président Kabila? Montazo baby sa réputation na bino. Azo bino de gouverner en papa. Hein? Bon, pour ça, c'est moi 2 ans, pour ça, peut pas la majorité. On peut sanctionner mon trois gouverneur, qu'on révoque le qu'on révoque qui gouverneur il y a Équateur de Ponani. On révoque gouverneur il y a Katanga Moïse Katum. Influence pour qu'on révoque le gouverneur. Mon talon, c'est la bilo qu'on dégoûte. Bon, plus abomi, bilo qu'on abomi, mbongo. Alors, ça n'a pas le côté. Bon, on a la folie de grandeur, si on a mon kila, on a pas raison compte, un gouverneur, a Kangi, a Sombi, a Meli, tout, peuple les alliés au courant. Nani bakolobe, la baloba kimbuta te, yo chef aux alliés, les colos, parce que sanctionner Katina Yangote. Tala, et là, on est mboka na biso, mboka moko na monate, yaka salanengo lingi, il n'y a pas de loi, 1000 autorités, 1000 chefs. Et tant pour la gâter, moko nezaka moko, ouais, ndiye moko et c'est fini libota papa maman na mwana liboso nde ba ochile libota na ndengo tozali ndenge wana et puis na ko ebisa yo loko moko pona kosukisa omoni mbalo na bisa ba kinwa bokota na folie de grandeur te umela nzambe apambola yo bazo mela na nini nzambe apambola na nini les peuples souffrent ils sont en otage. Il n'y a rien de spécial. Élection malo, c'est chance. N'a pas de diaspora. Hein? Il faut voter bateau et bazali d'une. Au moins, il m'a tapé dans le soleil. 3 mois belé à la majorité n'a pas perdu. À cause de la partie politique qui n'a pas comme opposant. Au moins, il m'a tapé aussi à candidat à l'élection présidentielle. Parce qu'il y a une bonne belé pour les Kabila. Est-ce que ça a poursuivi? A cause poursuivi, bah interroger. Prophète Ngefa, la vérité au loba, au banga au loba na télévision tébou. Nana bomba ayo po na kalata musutu mando ba peuple bando ko loba vérité au témé. Na mona ozana courage na ko loba vérité au loba pena makameza mutema na. Sikoyani tunito yo. Dans la cimetière protéger rayo tondeni. Mais on le monta protéger ngana. Yesu na banjelu na nana mutu te nzamba tininga lokola sentinelle. Nous avons fait toli même dans mon conjambo. Nous avons fait vrai toli. Nous avons tika. Tika, respecter la constitution. Les bossons de Zambia sale. Nous avons fait opposani. Bozo boma bato. Bozo ne bato nanzela. Bato bazo kufa. Yango kimbuta du sigo raison 50 millions na kundi bato. Mais raison yango wada. Hein? Bato ba kundi bango combien de bato? Hein? Nazolo bana peuple congolais. Nazali sentinelle. Je dis de la part du Seigneur. Hein? Nazolo bapo nazana mututo droit de l'homme ou bien onite nazana Yesu et l'on a banjelo de protéger ngai. Ce que je parle, ça me sort pas dans ma bouche, dans mon cœur, mais c'est l'internet qui m'inspire de le dire. Naïbi makamebele à Congo. Naïbi 4 possibilités en Boko. Naïbi ndete kosuka na Congo. Est-ce que tu comme élection tu comme élection ti? Nzambe abisingai pe na yebi yango. Alors nazana mutute mutulanga kaka Yesu. Hein, nabino bozo soutenir ngai na mabondeli po etina lo bakali kambo vérité pe loko tout na lo bakana bana Congo na ezali bana mboka na ezali ba réalité et puis ce sont des réalités pe makambo vrai
C'est que prophète Ngefa, tu nous bela pe ming sur la diaspora. Tu as remarqué la diaspora bazo ko investir en boka na biso te mindele na ba ndie ba comme font ba restaurant ba bar ba nini ba flat hotel ba on ndé ba aussi ba commerce à Congo. Les diaspora on dirait ba vandi ba oli ngoyo ko investir en boka na biso te. Te ba diaspora maman ba investir deux fois. Moni maman Ramazani. Aujourd'hui, nous avons boyé. Pourquoi? La diaspora, tant qu'on investir sur terre. Parce que chaque diaspora, nous avons 10 familles en charge. Si on a des gens qui sont là, maman dit, on a parce que le Congo vit exacté. On investir dans l'économie. Papa n'a pas maman est malade, fièvre, ton laïté, ton saliboy. Moi 100 €, 20, 30, 40, pas investir dans maman. Mon combat ya mboka, ils ont un pays, ils ont un bateau individu, ça ne se fait pas. Mais diaspora, ils ont un combat à Congo, et là, ils ne doivent pas s'investir parce qu'ils n'ont pas de moyens. Ils charge belé, charge à l'État, c'est qui est faux. Et puis, des bateaux, ils ont investi dans la diaspora, bateau à Kissi. Bato ba kiss na Londres, ba machine na Londres, au moins mon tavandi boy ba bord daya. On doit comprendre bord wana. Oui, comprendre bord wana. D'accord. Abandi boy bord pende daya. So ka duka momi boy a cheka ba papa ici la personne bala, ils ont fou là. Ozo mona ko ya boy ali ka banyei. Yo tout fait sumbi boy tena basa bandi ko lia banyei. Bambongo ya kiss, o mona ba tonga bandako betage ya. Un vrai diaspora. Pour toi foutre en compte mais salaire sur les 1500 €. 2000 $, 2500. Parce que 2000 $, 4000 $ par mois et par jour. Bakosa ndengeni. Ozomona bosa biloko na mama batanga ba camion bibembi. Baliaka ba la ba sembe. Cercueil. Soko keyawa na ba mama ba bani soko ba yawa. Ba yo mona batoyo bazaka na ba morgue. Tala ba mabumu tuna bango 4 ndako 5 ndako. Bazoka mbongo ba médecin. Pourquoi? Ta bana ba copia milimo ya bato bakundaka wana. Bajongo so yaka pesa masubo 100 000 $. Somba pa pesa net moi ça mo choko kwa bo. Soko daebo. Ba ko bombo ba chona frigo te. Ba ko cho pembeni. O zaka mo to pete pete. Ko mona kina téléphone bengi abi petit mo kwa choko ya comment. Ya ye ba bimisio bango ba football wa. Asana rapport sexuel. Bembe. Ba bisaka bembe asana bembe. Yo zo katena zo bisayo. Bambongo yo. Maman, mudio za mexente. Ozaka moto zaka po tia bat na mort ko sukola bat. Tala ba viango minene. Tala ba mbongo ba soka. Mbongo na zo bisayo. Ba mai ba sukola ka batu wana ba mama mimbongo ba zaka ba ye ba kopera na bango. Moi molangi muke boy. Ya mai bo 100 000 $. Ba pesi ye sukola e bembe atina mai. Mama yango. So e bembe tanga sukola yo ko salela mama na mbongo. Ba mbongo ya marque wana. Ozomona eza mbongo mikebe mbongo ba kabakate. Ils apprennent ça par folie de grandeur de bango, mais bazai ba kouf. Mais un vrai diaspora a investir parce que Congo ils en a pas, mais kumba ya peuple. Au lié gouvernement joango, ce sont les gens au bazo ko mema yango. Alors ba ko joa, ba ba ko investir dans le gouvernement au Kende après l'élection Donald Trump muswa ko bima awa, a ko donc sa mboka na nzela akanga tous les voleurs ba mbongo ya Mobutu ya Nzambi depuis bato Mobutu. Ils ont aussi les problèmes. Ti batu ya Kabila les pères. Bazwa mbongo ya so bazong na Congo, Congo comme émergent, pays à richesse, ya bonheur, misala tuzo luka mabala ezali. Omona basi babala kate bali babala kate pourquoi? Mais moi chaque mois ça na makango na ko bala ana moyen te. Akobala ko le saoni. Ok, merci beaucoup, prophète Ngefa. Prophète Ngefa, en tant que prophète, Jesus Naebi, ko uta mona ba image et uta bi makanamite Yesu likola punda na Israël. Bon, wana toko kamwa yango te. Parce que moi, en tant que prophète, je suis les gars internet, ils m'ont amené à sauter. Pour le bailler sur la première, non. Tantôt, tu as ange, tantôt, tu as signe à diable. Musique qui peut vendre. Signe à diable et tout cela. Ce qui est boyé directement, c'est l'enlèvement de l'église. C'est direct l'enlèvement de l'église. Musique est. C'est ange, il y a averti dans Mokili. Attention. Bino ba voleur ba chef de l'état na ba gouverneur ba premier ministre ya monde na ba ministre attention nazakoya bo se repentir à bientôt parce que na koka moyango te parce que tous les 7 filles attendent de la fête ko kisami attendez tozanga na loi wa Jésus apparaître pas au monde a été pour l'enlèvement de l'église pour que na 1000 ans na reine na comme roi Jésus na mokila da roi te motador na mokila Satan.
yango mona moto abimisi misiki na ye diske na ye abi tala tie loboko na ngai soki esimbi te na kati aza trosi na biloko na ye aza trosi na monde na bango ya ténèbre nzambe mpe na confusion bora yango mpe ebeta ete bakata mpe loboko mpo nzambe anombe ya confusion yango moi basini wana ezola soso ngano bachrétien totika koboma bato totika kolongolaka bazemi totika kotongaka bato totika bakisi ça sert pas à quoi sert un homme de gagner tout le monde si perdant son âme Matthieu 16 verset 24 elobi yango eza quoi totika kowelela na pouvoir totika kobomaka bato makila moto eza sacré ngai yesu nazoya mpona koleve église mpona kotia un grand tribulation na kati ya monde si oyo akoyoka liloba na ngai ayamboli andimi atiki ngai nzambe na kopambola yango yo ozokwake mwasi na mobali bazali mobali aza na sida apesi mwasi sida nsima mwasi aki kodécouvrir après 2 3 à 4 ans kaka mobali oyo ake na polisi afuni na mwasi babengani na ndako atika kati nango abomi mwasi tala mokili eza méchant tala mokili ezali méchant yo komona yo ovandi na mwasi na kati ya ndako or ke yo ozali homosexuel bazobeta yo na bafela na se kuna mwasi ayebaka te ntango mwasi akodécouvrir bo papa tozali te yo moto bosenga divorce le monde est méchant yango ere na bino avo bala mobali fo tuna nzambe mobali oyo nazokende est-ce que tade na bino te kaka so nakumisi yo boye nabika mama ozomona ndenge oza mama tala ngai te mama wa kitoko nalela mabe omoni yo sere na nga soki namoni yo te vraiment nalelaka te omoni yo se otuna nzambe te c'est très important koyeba état d'âme oyeba état d'âme ya moto mama Sarah Ramazani oyeba misala na ye nini est-ce que ya nzambe to ya nzambe te oya nzambe bakendeka nango suka jusqu'à la fin esilaka te. Ok, merci beaucoup prophète Ngefa comme vraiment na suka na yebi ki tobeti masolo ebele. J'espère vraiment que et c'est pas ici bino makasi émission on a invité soza bambota opesa te nga pesa mbote te obakisi ta moko te te na ko pesa mbote te olingo tu na ngai sikoyo pona kosukisa Congo ekosuka après oyo ndeni Congo ezali mboka ya surprise na koyebisa ba diaspora yo zondima Moïse le juif oyo azalaki awa grand collabo ya Kabila asorichir na Francis Kalombo wala baki jese pani na ponaki Kabila bangindi bamongo ya Congo koni ba millionnaire dans ba jet spécial lelo akimi akei poto a comme opposant Kabila te il cherche le pouvoir il n'est pas opposant moi je l'ai dit à Katumbi a comme na poto a kaboli ba diaspora o bazaki uni na mbongo na ye a comme na poto ba Tshisekedi ba kai kuna c'est lui qui a donné l'argent na bato a Tshisekedi na Jean Tony ba kende kuna na poto mbongo na pona corruption apandi pas to resi Congo il faut to za ini na molimo moko na maile moko soki biso tokufite na élection mama ekozala matata et puis nakosala tournée étranger nakobanda na Europe Asie Australie États-Unis mpo na kofungola bana na nzambe matoi mpe na kopesa baidéologie oyo nzambe atindi mpo na kodélivre Congo na maboko ya banguna Congo eza na otage Congo est en otage na boka banguna mama. Merci beaucoup prophète Ngefa comme maman ko chuter ba minute ko muke obi salama on pesa te. Te na pesa mbote te na pesa mbote kana Seigneur Jésus roi de Golgotha Seigneur des seigneurs sauveur de l'humanité. Na suki wa. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Un numéro de téléphone. Numéro de téléphone parce que na ça ça rappelle bato na vie spirituelle. Ola la kapongi mama muté ozo mona sa mari de nuit, oza malade ba sida bondoki ba cancer bondoki biloko tout o contacter ngai na za mombu na bino, na za sentinelle. WhatsApp Viber imo okozonga na 00243 89 610 49 41. La numéro moso kozanga na 243 81 807 26 78 soko bengi ngai ata na 0 atani naza mowumbu na bino naza pona bino pona ba congolais et pona mokili mobimba. Merci beaucoup téléspectateurs de chers internautes ne vous aura branché Rolanda W Congo France.com. J'espère que émission est édifiée Bino P et Sungi Bino Makasi. C'était toujours avec Sarah Mazana Chanel, toujours là pour vous servir. Fidèle kaka ya Congo France, la famille Martins, Bande Bella, Jubilé Martins,
Miguel Martins, Elohim Martins, Maman Chancelie Martins, na Katia Allemagne. Na pesi sur bambote na Kentia Martins et à tous les femmes de Congo France au bazar toujours on a branché à Rolanda le grand boss monsieur Jeudi Kumba wa Simba site makasi o tisiko ezalaka na likolo. Alors bambote na Jires Mabia le moteur de recherche le plus rapide, maman minze mamtema tous pepela mbetolo vient nga Foster comme barré kalaming na kin na bambote no place aux ali c'est forêt look qui la beauté suprême. Kalamingi te azoya na kin dans la déjà ko sepela Fanny Bongende hein mikolozo kanate menaebi ke oza toujours makasi pour se préparer makamo elengi pe ya bien pour na Kinshasa na pesi suba mbote na na linda vang maman na Soraya à Bruxelles na pesi mbote na ngai na Corneille Lunga na Ketia Martins bambote na ngai lisusu na le grand baron Mathéus hein nzote jamais boye ilamba et penaza na corps ya ilamba colonel Bona Bundes hein le colonel Mikolo respect donc Mikolo bakoto sanenge Adam Suzolo azoki na bango likolo bakoto sananko donc à vous les fans de W Congo France, oui, bah, que si grand-mère, il y a manager, Nabiso Junior, Bookson Boukassa, moi, bah, mes condoléances, ma message, et ça bien. Mon artiste, c'est qui, si ma caméra pour nous voir image à Boé, à ma grande soeur que j'aime beaucoup, il guette sa 4 Cora, la 4 Lille, grande soeur, sa Kanga de Lille Beauté, et les Candelo, Sandra Martins, oh, Mikolo, grande chanteuse, Cindy Miel, donc, avec beaucoup de beauté. Maman Nene Sifa, Bambote Nayo, on se retrouve la prochaine fois avec plein de surprises avec Sarah Mazana Chanel et au revoir, merci beaucoup à vous.